tozali kozongisa matondi na nkolo pongolu monene apesi biso mpona tosangana lisusu na esika oyo mpona tokoka koyoka liloba na ye ya bule. Boyebi ete ntango tozali koteya mingi liloba pete mongongo ezali kolemba, ntango mosusu mpe nzoto ezali kolemba biso, kati liloba na Nzambe yango ezali kozonga pamba te, yango ezali kosala kaka mosala mpe mosala oyo Nzambe nde atindi yango. Mpe nalobi ete mokondo oyo alobi, nkolo oyo alobi ezalaki lipamboli monene mpo na ngai, mpe moto ya liboso oyo ayaki kosolola na nga nsima ya lisanga ezalaki ndeko oyo akumbaka lingomba oyo ya monene, mokonzi ya lingomba oyo monene. Palobi ete soki bozali kolimbola Biblia na lolengo oyo, wana toyebi ete bato mingi oyo meme bazali koteya bango mpe bakobongola motema, bakososola. Soki tozali kotala makambo na mozindo na yango, mpe tozali kotala oyo ezali kosuka te, tokoki kolela makasi, kolela lokola nkolo na biso ye moko alelaki makasi wana ntango ye azalaki kotala Jérusalem mpe azalaki koloba: Jérusalem, Jérusalem, mbala boni ngai nalukaki kosangisa yo na bana na yo, kasi yo olingaki te. Soki mangomba oyo ya bapagano bazali kolanda banzela na bango oyo ndenge balingi, tokoki kososola yango mpona ete bango bayebaki nzela oyo ya solo te. Bango bayoki ata eloko moko te na makambo Nzambe apesi biso na nzela ya ngolu na ye, yango bakoki kolimbisa bango. Kasi soki totali na oyo na bato bazali komibenga ba chrétien, soki totali na biso na mboka na poto awa ozotala na poto awa, bato nyonso balobi ka bango baza kaka bato na Nzambe. Ba parti chrétienne, ba association oyo kosangana na ba chrétien, makambo nyonso bazotia kaka kombo ya Kristo na kati. Kasi soki vraiment boluki Kristo na kati ya makambo wana, azali na ye te. Ezali kaka lolenge moko bango babongisi na ndenge ya bukoko na bango, mpe bato bazali koleka kokende kuna na seko na soko bakosi bango. Kotalelaka ebulukutu ya bato ebele oyo eza kolanda bango, mpe koyebaka ete bango bazali kokende na nzela oyo ezali komema na libebi, yango ezali koyokisa mitema na biso mawa. Oyo biso kutu moye tokoka koloba yango ezali te na maloba na biso, nzoka nde biso zali kondima. Nzambe akozala na nzela na ye, mpe ye moko akolakisa, akofungola yango mpona mbala ya suka, akopesa sango na ye na mokili mobimba, na minoko nyonso, na mabota nyonso, na bamboka nyonso. Nga alingaki kosukisa te boyei na nga te wana nga namoni makambo oyo te, mpe nazali kozongela yango. Boyebi ete ngai natamboli na bamboka ebele, plus de 100 meme. Bongo ntango tozali komona ndenge nini bapagano bazali kozalanda nzela na bango moko, yango ezali pasi. Kasi pasi wana okoki kokomprendre yango, kasi ntango biso tozali kotala wana poto bato bazali na Biblia, kasi bazali kolanda banzela na bango moko. Bango moko bazali kopesa ndimbola ya makambo na Nzambe na ndenge na bango, mpe bango bazali lisusu na botosi ya liloba na Nzambe te. Yango ezali vraiment pasi.
mpe yango ekoki komema biso tokoka konyokwa masu makasi na mitema na biso. Esika mosusu ebongi na biso tokende na mosika koloba ete oyo azali kososola te mwango na Nzambe mpona mokili na ye, ye azali ata na posibilite moko te akoka kokota na mwango wana. Oyo ezali eloko ya motuya mpona yo kota na kati na mwango na Nzambe, ebongi ete biso moko dabord tobanda kososola mwango ya Nzambe ezali ndenge nini mpona mokili. Ezali obe ndenge wana iyo wana nde tozali kosimba motema ya likambo. Nzambe akeli mutu apesi ye mpe donc liberté nyonso kati na ye, meli ye lokola azali Nzambe ayebi makambo nyonso, ayebi ete mutu akosala oyo ezali ya mokano na ye te, na ndenge totikeli ye baposani nyonso akokisa. Mpe Nkolo alobaki te mokolo oyo bino bokolia yango bino bokokufa. Mpe yango nde ekomaki, bango babukaki liloba mpe bango bakabwanaki na Nzambe, bango bakomaki na maboko ya moyini. Mpe wana komanda na Adamu wana te kufa mene ezalaki kodondwa likolo ya bato nyonso. Paul akomi ete na Bakorintien ata kaka na ntango wana nanu kutu mobeko ezalaki nanu te, epai nini bato nanu basalaki lisumu te lokola Adamu, bango bato nyonso tu bazalaki kokendeka na kufa. Mutuni ezali mpona nini Nkolo ayaki katikati na Kristo mpona apesa biso lobiko, epe yango mpe ezalaki vraimen na mutuya. Mpona nini Nzambe ye moko ayaki ye moko na nzoto oyo mpona ete akoka kopesa na mokili lisusu oyo ezali posibilite ya kozongela na ye, koboyokani na ye, bakoka koyamba bomoi na ye ya Nzambe, bakoka kolonga kufa mpe bazwa bomoi na seko na nzela ya ngolu na ye. Soki totali mokanda ya Genèse 3 wana Nkolo ayebisi na Adamu na Eve alobi ete bolongwa na katikati na elanga na ngai paradise, mpe ye akebisaki bango. Ebongi na ngai natanga na Genèse chapitre 3 tokotanga na verset 22. Genèse chapitre 3 na verset 22. Mpe Nkolo Nzambe alobi mutu akomi lokola moko na biso wana ayebi kososola oyo ya malamu na mabe. Kasi sasa ipi ebongi ete akoka kozwa loboko na ye, akoka kozwa mpe lisusu mbuma oyo ya nzete na bomoi mpe alia yango mpe ye akufa lisusu te. Awa ezali na eloko moko oyo ezali ya bokeseni to ezali eloko moko bato mingi bakoka kokanisa te. Mutu akweyaki deja na masumu wana azangaki botosi, ye akweyisaki liloba na Nzambe mpe ye ebongaki ete ye akufa, ye akabwa na libela na Nzambe. Soki na eta wana na condition wana ete lisiko ekoka kosalama te, mutu aliaki oyo mbuma na bomoi alingaki kobika seko na seko na masumu mpe akwai kozala oyo akabwani na Nzambe, mpe yango ekoka kozala ndenge wana te. Nzambe alingaki ete bato bazala na mokili oyo bazali na masumu te, oyo baza kobika na ye, baza koboyokani na ye, bato bazala na ye na libela na libela. Nazokoba na kotanga
du verset 23. À partir du verset 23. Alors le Seigneur Dieu le chassa Kolo Zamba benganaki bango kuna na jardin d'Éden. qu'il cultive la terre. Pe bakende kokona kokosala bilanga epai nini na mabele oyo bango bazwaki bango. Pe nsima na ye kobengana mutu ye atiaki kuna na este ya jardin de Eden oyo babengi bashelubo oyo bazalaki na mopango na bango bamopanga bazali koningisa yango na ntina ete bango bakoka kobatela nzela oyo ekomemaka na nzete oyo na bomoi. Lelo biso tokoki kososola makambo wana te komona na mozindo ya makambo wana eloko nini yango elakisaki mpo na bato ya liboso na nkolo nzambe na biso ye azalaki koya na bango elongo kuna na elanga na jardin d'Eden na pokwa nzambe moko azalaki kokita mpe azalaki na bango kobika elongo. Boyokani moko ezalaki ya polele mbala moko kokwei ekotaki mpasi ekotaki bakabwanaki na nzambe elengo lokola ekomami awa ete nkolo nzambe abenganaki bango na jardin atunaki bango te oyo na bopete nyonso soki bolingi bolongola bokende na bino ezalaki ndenge wana te bokite bolongwa oyo na evandelo na ngai. Nzambe abenganaki bango abenganaki bato ya liboso epesaki nzambe pasi moto oyo ye akeli na lolenge na ye mpo nete azala na boyokani na ye moto oyo akweyaki wana ye amemamaki na oyo ezali ya mabe. Biso tokokaki koloba te toyoka pasi oyo nkolo nzambe ayokaki kasi tokotali biso oyo tozwaka molimo na nzambe ezoya likati na biso ntango tozali komona bato bazali na boyokani na nzambe te pasi nini esalaka biso. Nayebi te soki biso nyonso oyo tozali kolatalela nzambe tosi tobika makambo wana na kati ya elimo na biso. Biso tokoka koyoka ndenge nini nzambe atiki yo na elimo na yo mpe biso tobandi koganga nzambe na ngai nzambe na ngai mpo na nini yo obwakisi ngai. Moto oyo azali koluka ete balimbisa ye oyo alingi kozwa bolimbisa masumu na ye oyo alingi azongela na boyokani na nzambe ebongi dabord asosola ete ye azali vraiment mosika na nzambe aza kobika mosika na nzambe ye azali na elikya moko ete azali na nzambe te na mokili oyo. Epui kati na eloko moko oyo esalaka ngai mpasi tana komona banganga nzambe oyo nyonso ebelebele banganga nzambe oyo na mangomba bango nyonso balati basutane na bango baza kosalaka kati na mabota soi-disant ke bango bazali komema bunzambe wana likolo na bato na mokili bakozwaka ekotiaka bango mwa mai moke na mutu oyo eza bateme mpe bopambolami mpe ezali baza koloba ete ezali bango nde bazwi oyo nyonso bazwi mapambolama oyo sambo bango bakokende kuna epai nini balimbisaka masumu. Mpo na ngai ezali makambo ya mawa ezosala nga mpasi mpo mona ete mokili mobimba bakosi yango na nkombo na nzambe na nkombo ya christianisme. Ebonge bato bazali na bosenga ya koyeba oyo ezali solo bayeba solo sire makambo na nzambe eza mpe verite bayeba mpe mensonge ezali ndenge nini bato bakokosa bango baza wapi. Ntango mosusu bino nyonso bokososola nga malamu te bokoka koyeba ete oyo ezali seko na seko yango esilaka te.
dans l'éternité. Mpe soki mutu moko akoti na seko na seko Réconcilié avec ete Dieu, ye ayokani na alors nzambe qu'il te est sans Dieu. ye mpe ete azali na nzambe te wana mpo na Il n'y a libela na pas de libela deuxième possibilité. ezali na lolenge mosusu S'il y te en avait une, je ferais mes soki valises. eloko mosusu ezalaki na ngai nayebisa bino nasali valise na ngai mpe nazongi na ngai Possibilité. deuxième possibilité ezali te Réservé aux hommes ebible elobi ete epesameli bato bakufa kaka mbala moko nsima nini ezali koya ezali kosambisama d'où la responsabilité do énorme nde mokumba ezali monene à celui qui a fait l'expérience de Dieu na oyo asali libiki na nzambe asali libiki na ngolo na nzambe la transmettre mpe ebongi na biso tokoka kopesa yango na bamisusu et simplement proclamer ebongi kaka koteya lokola paul autrefois. lokola ye asalaki yango ntango eleki Réconcilié bite bokoka koyokana na nzambe 5 verset 20. 2 Corinthiens 5 na verset 20 mpe ezali susu Romains 1, na bapassage mibale na Romains 1 na 1 Corinthiens 1 la parole de la croix. liloba oyo ya Le ekulusu message de la croix est sango malamu oyo ya ekulusu ezali liboma mpona baoyo bazali kobeba une puissance de kasi Dieu. mpona bandimi yango ezali nguya ya nzambe Pourquoi? mpona nini Ça c'est Corinthiens 1 verset 18. wana kotalelaka 1 Corinthiens 1 na verset 18 mpona nini Parce qu'elle devient efficace par la foi. parce que yango ekomi vraiment makasi na nzela ya kondima maloba wana oyo ya Muller l'a déjà si bien ekulusu formulé. Nous voulons honorer Dieu par la foi. biso tolingi kokumisa nzambe na nzela ya kondima kasi kozanga kondima eza komema biso mosika na nzambe kondima ezali kozongisa biso na boyokani na nzambe eza kopesa ete biso tokoka kokota na bozindo ya makambo na nzambe moto oyo akelami na lolenge na nzambe ebongaki tabika seko na seko wana maladi ezali te kufa eza te ye akomi mpe mokolo te ye azali kobika Notre jeunesse de na lolenge moko ya jeunesse ya elenge nous devrions être pour toujours. bongi na biso tokoka kozala ntango nyonso epai pembeni na nkolo Dans le jardin d'Éden, l'homme a chuté. kasi kuna na jardin dede alaki likambo ya Et pasi je vous le dis, moto akweyaki mpe nzambe atikaki ete Dieu l'avait prévu ainsi dans son nzambe abongisaki ndenge wana na mwango na ye mpe moto akoki koloba ete soki makambo wana ebongisama boye mpona nini nzambe aza lisusu kokondane bato mpe aza koloba baza responsable mabe so moto akwei nani mpona nini kokondane ye bandeko na nga tala makambo ndenge ezalaki koleka nzambe alingaki ete bato oyo na mokili bazala kaka to basalami na lolenge na ye me alingaki ete bato oyo ya mokili oyo babimi na lolenge kowuta na ye moko baza kaka te na libanda lokola biso tozali kobika te oyo bazali na lolenge na ye kasi bato babimi na nzambe babimi kowuta na nzambe wana nde tozali komona makambo oyo ya ebandeli ekelamu ya sika kati na yesu kristo nkolo na biso ye azali nzambe ye moko oyo amimonisamaki na nzoto wana ezalaki ebandeli moko ya sika yango ebandaki kosalama ezalaki mutu moko to basali na maboko mpe nsima bapesi kaka souffle de vie bapesi be souffle de vie kasi ye baboti na nzela ya molimo mosantu kowuta na molimo yeba ete kaka molimo nde ekoki kobota yango mpe molimo ebotaka kaka nzambe mpe yesu kristo azalaki nzambe lokola motu mpona ntina ete yakoka kofuta lokola motu oyo ezalaki ma motu ya pri ya lisumu mpe akoka kopesa biso lokola likabo bomoi na seko na baoyo bakondimela ye tokotanga mwa makomi mike na oyo kondima na kala mpe na kondima na sika tobandi na mosakoli Ezayi oyo ezali likomi oyo eyebani mingi Ezayi 53 Ezayi 53 na verset 10 kasi esepelaki na nkolo Mais il a plu au Seigneur de le briser
par la maladie. ya kobuka ye na nzela ya bamaladi Sa vie en expiation, mpe soki akopesa bomoi na ye na katikati na lisiko ye akomona momboto vivra mpe ye akobika akoumela la volonté du Seigneur mpe prospérera. mosala na nzambe posa na nzambe kosalama katikati na ye na pasi na ye makasi na ntina ya pasi na ye makasi ye akomona mbuma mpe ye akosepela na boyebi na ye mosali na ngai oyo ya bosembo ye akopesa bosembo na bato ebele na komemaka likolo na ye mabunga na bango. Le Seigneur Nkolo a pris sur lui la faute amemaki likolo na ye du péché. oyo ezali mabunga na biso mpe elakelami mabe nyonso olakelami ma biso nyonso tu ezalaki likolo na ye na ntina ete biso tokoka kozwa kimia na nzela bapota na ye. Nzambe oyo nkolo oyo apesaki elakela mabe na se ya mokili oyo alobaki ete bilanga na bino ekopesa banzube mpe babiloko ya mabe mpe amemaki mokumba oyo nyonso elakelami mabe nyonso likolo na ye ye alataki oyo ekoti na nzube. Genèse 3:18 ebelanga oyo epai bazwaki yo mabele oyo ekobotela yo banzube mpe biloko ya bolo wana kuna na kondima na kaleleka moko eloko moko elekaki wana ntango nkolo alingaki kobimisa bana na Israel kobimisa bango na Egypte wana na likonzi minene ya moto ye amonanaki na Moïse yaki na likonzi ya moto moko oyo ezalaki na banzube ezalaki na likonzi na moto moko ya nzube nde abimaki na mamonisamaki na Moïse mpona kolakisa ete ngai na kobongola makambo oyo mpe kala ateya ye na se oyo atambolaki na se lokola mutu mpe balatisaki ye ekoti ya nzube na mutu na ye mpe bandaki koseka ye koloba na ye ete yo ozali mokonzi. Matthieu 27:29 baza kofukamela ye baza kosakana na ye na ntina ete bakoka kozwa oyo kurono ya baepine oyo esala esu pasi nkolo oyo ye moko atatolaki oyo elakelami mabe oyo amemi yango lisusu na likolo na ye oyo alobaki ete mokolo oyo kolia yango yo kokufa ye moko ayaki mpona kokufa mpona ete oyo ezali lifuti ya mabe ezali kokufa kasi lifuti ya malamu ezali nkolo na biso ye amemaki kufa likolo na ye boyebi ete mwa bambula eleki oyo baza kobenga epai na bule Saint-Siège boyebi ete ngai nandimaka yango te kaka ezali kaka moko nde azali bule kaka ezali nzambe eza te baempire romain ya saint ezalaka te eloko moko ya bule eza te kati na bango kaka nzambe nde azali mosantu mpe baoyo nyonso tu babulisami na liloba na ye bango nde babulisami na liloba na nzambe babulisami na nzela ya molimo mpe liloba na nzambe kasi Saint-Siège kuna alobi ete mwana akufaki te lokola bazalaki koloba azali kolakisa elamba moko oyo batiaki motoki ya Yesu kasi kala mingi te bato bakomi balobi eza makambo ya lukuta ete balobi ete elamba wana eza na elongi ya Yesu ezalaki nango na ntango ya Yesu te esalami kala mingi te
me nga nayebisi bino te ebongaki ete ye akufa mpona ete alongola oyo ezali pouvoir nguya ya kufa. Yango alobi ete lifelo wapi elonga na yo. Kufa ezalaki na aiguillon nango ezalaki kotuba bato nyonso mpe bato nyonso balaki kokufa kobanda na 7 ti na Adam. Kaka ekomaki ntango ya 7 nde balobaki ete ntango na Yesu Kristu na 7e age bato bakokufa te, bato bakonetolama, bato bakomona kufa te. Nzambe mpe alongolaki 7. Bamisusu oyo tu etikali bango nyonso bakufaki. Kasi sasa ipi yango ekomami na Genèse 3 na verset 15 ete ye akosua yo na talon na yo, kasi yo okopanza mutu na ye. Amen. Satan azalaki na bokonzi moko te likolo na Yesu Kristu nkolo na biso, kasi lokola ye ebongaki ete akwa kosikola biso akufa na place na biso, ye akomaki vraiment mutu, ebongaki ezala ndenge wana. Na molimo ye akokaki kokufa te, meme na nzela na nzoto ebongaki ye akufa. Oyo mopanga ya kufa yango ezokisaki ye mpe ye akufaki lokola mutu ndenge akufaka. Wana ntango ye akufaki ye alongaki liwa mpona mbala moko mpona bato oyo nyonso bakondimela ye mpe bango bakondima bomoi na seko. Na ntina nango Jésus alobaki na chapitre 11 na Évangile selon 1 kotalelaka na histoire ya Lazare, alobi ete solosolo nazali koyebisa yo oyo akondimela ngai akokufa te ata azali na bomoi. Jean 11:24. Mpona ete azali lisiko mpe bomoi oyo ezalaki nzube mopanga ya kufa yango ezwaki ye. Ngai nazali kozongisa matoni na nkolo parce que ekomami ete ye akoswa yo na talon na yo. Balobi ete esika mosusu te, esika moko ya malamu mpona ete yo koka kotia likolo na ye, likolo na yo koka kopanza mutu na ye. Ye akoswa yo na talon na yo, me yo okonyata mutu na ye. Satan azalaki kokanisa ete soki ye aswe nkolo ye akokufa mpe nyonso tu makambo ekosila mpe ye akotikala na bokonzi. Kasi ezalaki ndenge wana te. Nkolo na biso akufaki, ye akitaki kuna ntina lifelo mpe kuna mpe ye atatolaki elonga na Golgota, ye abotolaki bokonzi ya kufa, alongaki lifelo mpe abotolaki fungola oyo ya lifelo mpe ye asekwaki. Nkolo na misato alobi ete ngai nazali kobika bino mpe bokobika mpe ngai nazali na bafungola ya kufa mpe oyo kuna ya lifelo. Apocalypse 1 verset 18. Petelo azalaki na bafungola ya bokonzi na Nzambe, kasi Yesu alaki na bafungola ya kufa mpe ya lifelo oyo ezali eloko moko ya motu ya bandeko na ngai. Ebongaki ete kufa yango elongisama. Amen. Nazongeli so eloko moko mpona ete ngai natutami makasi ntango nazomona makambo oyo nyonso bato bazosalaka na nzoto, kasi bango baza kokende mosika na oyo ezali makambo na Nzambe. Wana moyini azali koseka mpona ete akosi mokili, ebongi ete oyo ezali solo ekoka kozonga likolo na mwenda. Ebongi ete eloko moko te oyeba ete oyo makasi na mutu na binzambi-nzambi ekoki komemona na Kristo.
lobiko epesa biso kaka na Yesu Kristo nkolo na biso. Pe banganga nzambe nyonso bakolo nyonso batika kokosa bato. À moins qu'ils ne se convertissent eux-mêmes. Ebongete bango moko bakoka kobongwana. Lokola ezalaki na tango na Saul na etango na ye. Lelo bazali kozwa makanisi na bango baza kotiango na makambo na Nzambe pe Satana azali koseka. Remercions Dieu de nous permettre. Tokoka kopesongisa matondi na Nzambe mpo ete biso zali kotatola ete biso tozwi ngolu liboso na ye. Biso zali kofukama na poussière na mabele. Tozwi ngolu epai na Nzambe pe biso toyebi ete eza makambo ya makasi te ya binzambe. Nzambe ezali komema biso, ezali kozongisa biso na Nzambe te. Biso tososoli ete ezali musala ya Nzambe ye moko nde akokisi yango na Kristo kuna na Golgota. Nzambe azalaki kati na Kristo pe ye nde azalaki kozongisa mokili na boyokani na ye moko. Corinthiens 5:19 ezali sango moko te. Ezali nde Nzambe azali kosala katikati na lobiko lisiko. Nzambe azali kosala pe biso azali kozongisela matondi. Tokokaki kokanisa ndenge mosusu Yesu alobaki to soki bonikola na nzela na bino bokende, kasi ngai nakosala mokili na ngai mosusu. Ngai wana nakokanisa bino te, nakokanisa ta bino te. Yango nde Nkolo alobi. Kasi Nzambe atelema alinga mokili na ye ete biso ozalaki vraiment na motuya na miso na ye ata ntango biso ozalaki mosika na ye wana ntango tobungaki. Nzambe akeli biso mpo na biso tokoka kobika na ye. Alingaki kotika biso te. Awa mena biso bino bokwei na kati na maboko na Satana ya kufa pe na lifelo. Boluka bose debre na ndenge na bino ndengwana te. Nzambe asalaki ndengwana te. Oyebi asalaki nini? Ye abomaki bampate mibale kuna na ebandeli pe ye alatisaki Adam na Eve oyo ezali baposo banyama wana. Bango basalaki bakasa mpo na kobomba bulumba na bango, kasi Nzambe asepelaki yango te. Yango ezali ndengwana te. Ezali nde babakasa oyo biso nde tozali kobombana, ezali kaka kolakisa soni na biso. Kasi deja na jardin d'Eden Nzambe alobi ete ebongaki ete makila esopana. Réconciliation ezalaki kaka na makila. Lolenge moko Abel ye aofrir na etumbelu rien que ezalaki makila. Wana ezalaki nde na emoniseli Genèse 4 na verset 4. Nzambe azalaki koexige makila. Kasi Kayan ye azwaki bambuma ya mabele oyo pasali etumbelu moko ya kitoko. Kali Nkolo atalaki yango ata moke te. Eloko moko ezangaki koyeba ete bomoi oyo ya mwana na mpate makila. Pe tala oyo ezalaki ya motuya. Bomoi ya nzoto yango ezali kati na makila. Lévitique 17:10-11. Na tina na yango makila ebongaki ete yango epesama lokola mbeka kuna na etumbelu liboso na Nzambe. Wana ntango mokolo monene oyo ya koyokana wana kotalelaka Nzambe na mokili yango ebongaki kokisama kuna na ngomba na Golgota. Nganga Nzambe moko te azalaki wana. Twakoka kote koloba makambo oyo na ndenge malamu. Nzambe asengaki Kristo kaka makila oyo ya bule yango ebongaki esopana. Pona ete na makila wana ya bule nde bomoi ezalaki.
makila wana efungo de la epesamelaki. foule rachetée par le sang. Et ça, c'est la vie éternelle de Dieu. Wana nde bomoi ya seko ya Nzambe ezali likambo ya pambala te, ezali musala na Nzambe yeme. Wana nde pai nini makila yango esopanaki, C'est ici que la transgression wana nde pai nini bolimbisi epesamelaki. est passée dans le domaine de Satan. Epai wana Nzambe azwaki humanité mpe azongisi yango na Et nous loboko savons na ye. exactement comment cela se passe sur Mpe toute la toyebi terre. yango ndenge nini yango eza koleka na Les mokili ténèbres mobimba. recouvrent la terre. Wana mokili mobimba oyo etondi na molili, mpe bato baza kokosama Pour makasi. accomplir ce qui est écrit dans Ezali Jean, kaka wana epai nini ekomami na Jean 8 na verset 12. Oyo azali kolanda ngai n'entrera pas dans les ténèbres. akoumela te na katikati na molili, La lumière de kasi la ye vie. akozwa pole oyo ya bomoi. Amen. Dans Genèse, Kotalelaka Genèse chapitre 1, parler Nzambe alobaki dans les ténèbres. kana katikati ya molili mpe alobi ete pole ekoma Verset 3. mpe pole emonanaki. Genèse 1 na verset 3. Ntango nkolo na biso akufai na Golgota, S'abattir sur le pays. molili eyaki na mokili mobimba Matthieu 27. kobanda na 6e heure ti na 9e heure. Que notre Seigneur Molili ezalaki s'écria. mpe nkolo na biso agangaki Accompli. nyonso ekokisami. Jean 19, verset 30. Na Jean 19 verset 30. La lumière s'est levée pour nous dans les ténèbres. Pole ebimaki mpo na biso kuna na molili. Le prophète Esaïe Ezayi a prophétisé. ye mpe atatolaki alobi ete soki apesi bomoi na ye mpo na lisiko, Une semence. ye akomona momboto Longtemps. oyo La ekowumela, volonté du Seigneur mpe Dieu mokano na Nzambe s'accomplirait ekokokisama na nzela na ye. Et c'est Esaïe 53:10. cela. Ezalaki mpe lolenge wana lobiko mpo na yo mpe mpo na ngai, Tout comme Dieu nyonso lokola Nzambe manifestait sa volonté sur la amonisamaki terre en amonisaki Christ. posa na ye kati na Kriste. Maintenant s'accomplir ici. Ebongi mpe ete posa na Nzambe ekoka komonisama mpe na se oyo na kati na baoyo ye asombi. Il est né de l'esprit. Lokola ye abotami na molimo, La promesse a été donnée. liboso te liloba oyo na elaka epesama, Naître de biso mpe nouveau bongi na biso tobotama mbala mibale na nzela ya molimo na Nzambe. après Nsima que la parole de la promesse liloba oyo ya ait elaka trouvé accès. ezwaki esika katikati na mitema na biso. Amen. Cela m'attriste et Yango eza kopesa nga mawa mpe naza koyoka pasi tel que Marie soit vénérée. Et que ete celui Marie oyo seul mama na auquel Yesu Kristo l'honneur babanda kopesa lokumu, balobi ete ye nde azwa lokumu. Quand Ete je vois l'image, en ntango ngai nazali particulier komona dans le livre sur Fatima, na mokanda oyo bakomi Fatima, aime tant se rendre epai nini papa akendaka mikolo nyonso, entièrement. balobi ata aza kokende mpe komipesaka na Tout un livre à ce sujet. mipesaka mobimba epai ya Marie. Naza na buku mobimba na kati oyo bakomi makambo wana, Avec un enfant mpe Jésus. bazomonelakisa Marie kuna na lola na mwana moko Jésus na maboko na Et à ye. côté, il y a une grande croix. Mpe nsima na wana pembeni ezali na ekulusu moko ya monene oyo ezali ekeko bato bango moko basali, Être Jésus. mpe balobi nde yango nde Ce n'est Yesu. pas mon sauveur. Wana ezali nkolo na biso te, Et ce n'est pas non plus ton sauveur. ezali mpe nkolo na ngai te. Il est certes né enfant dans ce monde. Ye abotamaki lokola mwana na se oyo, Il s'est fait homme. ye akomaki moto mpo na bolamu ya bato. Emmailloté dans des langes. Wana couché batiaki dans ye une crèche, puis na parlé de balatisaki ye bakushi lokola mwana, à l'âge de 12 ans. me tomonaki ete na age ya 12 ans, Luc de 42, Dans l'évangile de Luc, mpe tomonaki na evangile ya Luc akomaki na age ya 30 ans mpe abandaki mosala na ye. dans l'évangile de Jean, Mpe totangaki na evangile ya Jean chapitre 8 bascribe alobi tu n'as pas encore 50 yo ans. okokisi na 50 ans te, Prétends avoir vu Abraham. mpe ozoloba ete yo omonaki ye Abraham. Et il a Jean dit, 8 57. Abraham fut, je suis. Mpe ayebisaki bango ete liboso te Abraham azala ngai nazalaki. En tant que vainqueur, Mpe nsima ya liseko na ye wana ye atanke molongi ya velto Golgota, Seigneur des seigneurs, mokonzi na bankolo bakonzi, nkumu na bankumu, parole puissante. mpe ye alobaki liloba moko ya makasi.
alobi ete bokonzi nyonso epesameli ngai kozala na likolo to na se oyoyo. Na Matthieu 28 na verset 18 oyo ezali liloba ya mwana moko te ya moke na maboko ya Mari, to liloba ya motu moko babaki kaka na ekilusi kaka ti lelo yeba to babekataki na ekulutu babakaki na ekulusu bakitisaki ye na ekulusu mpe bandeko ne basengaki ete nzoto na ye balongola yango kuna na ekulusu wana mpe batya yango kuna na tombo oyo mutu nanu mutu bakunda mutu te. Yesu azali kuna te na ekulusu na bango, Yesu azali te na kati na kunda na bango, Yesu azali te kuna epai mwa bebe ya moke azali kuna na crèche. Eza kaka na Yesu moko azali nkolo na yo mpe ya ngai. O Yesu oyo ye nde alobaki bokonzi nyonso epesameli ngai kobanda na lola mpe na se. Nayebi te soki bato nyonso bazali kososola ngai, kasi bato nyonso bazali kokende mosika na nkolo. Oyo nyonso ezali kokende mosika epai na Nzambe ezali kouta epai na Nzambe te. Aloba ete ngai nazali Nzambe, nakopesa lokumu na ngai epai ya motu mosusu te. Ezali 42 na verset 8. Ebongi na biso totika kende kotambolaka kokendaka na barome wana mpo na kokende kotala makambo ya pamba. Bozongela Yesu. Ezali kana lolenge wana nde biso tokozwa bomoi na seko. Abi ete oyo akoya epai na ngai nakobwenga na ye te. Mpe ekomami na Jean chapitre 1 na verset 12 ete na baoyo nyonso bango bayambi ye apesi bango bokonzi ya kokoma bana na Nzambe, ya baoyo bazali kondima na kombo na ye. Nani yango oyo ozali kondimela? Ezali kaka Nkolo nde ebongi te azala lukonzi ya kondima na biso, mpona ete Nzambe amimonisamaki kati na Kristo. Kozala na kondima na Kristo yango nde ozali kondimela Nzambe. Kondimela mwana na Nzambe ezali kondimela tata, paske mwana tata amimonisamaki kati na mwana. Mpe alobaki ete Nzambe kati na biso. Matthieu 1:23 ezali na ndenge ya bunzambe ya libanda te. Kana azali kokoma buku na ngai mpe nazoloba ete bato bakokanisa ndenge nini soki ezalaki Apôtre Pierre to Paul alati bilamba na bango oyo basutane na bango mpe azalaki kolobaka mwa makambo ya mike na monoko wana kotalelaka na libanda ondire moto ya solo. Ngai nakata mingi ete Nzambe akokengela makambo na ye na tina ete bato mbele bakoka koyeba solo. Nzambe ye moko akolekisa sango na ye na bato ebele. Amen. Poki yango ekoka kosala ete Babilone ekweya, ngai nakosepela makasi. Ebongi ete oyo bikuke nyonso tu ya bato bakangamaki bafungolama, mpe baoyo nyonso Nzambe abengi po bazali koyoka kobenga na ye mpe bakoka kondima, bakoka koyeba nzela mpe bazala na elikya ete bango bakokoma epai bazali kokende. Nazali soki kobeta sete na likambo oyo nata oyo etali lisiko na biso ezalaki te eloko moko te moto aya kosala yango na ndenge ya ye, me wana ezali mosala na Nzambe, mosala na Nzambe kati na Nkolo na biso Yesu Kristo. Nyonso lokola mokili ebwakisaki ye, wana bazangaki botosi mpe na botomboki katikati na bango bazongisamaki so epai na ye. Amen. Wana toza kotala liloba oyo ya monene na 2 Corinthiens 5 na verset 19 ete Nzambe azalaki kati na Kristo kozongisaka boyokani na mokili
na ye mei. Dieu s'est vraiment révélé à Ezali nde na l'humanité. wana nde Nzambe amemonisi katikati na mokili. Pe kuna nde biso nde koki komona ye. Ezali nde kuna ye amonisi biso kombo na ye. Message ya mwanji Gabriel bete yo kopesa ye kombo ya Yesu. Pe ye akobikisa libota na ye na masumu. Amen. Le nom de Jésus kombo na Yesu signifie tout simplement Yahvé sauveur. elakisi Yahvé La sauveur. traduction correcte. Oyo eza ndimbola ya sika ya solo kombo nango ezali Yashua. Mais quoi qu'il en soit, comme Ata ndenge wana lokola toyebi yango mpe tosi toloba yango sont prononcés na bamboka bazotanga kombo ya motu ndenge bango moko balingi. nous savons qui il est Biso toyebi ye azali nani. et nous nous en réjouissons. Mpe biso ozali kosepela. Nous en sommes reconnaissants Mpe à biso Dieu. totondi na esengo ya kuta na Nzambe. Emmanuel, Dieu avec Ye nous. azali Emmanuel Nzambe kati na biso. Ceux qui peuvent l'accepter Ezali kaka baoyo bakoki kondima ye katikati na kondima. ne chercheront pas Dieu dans le monde entier. Koluka Nzambe na mokili mosusu mokili mobimba te. Tokende kotambolaka na bisika moko songolo. Comment je vais surmonter cela, mais Nayebi te ndenge nini tokoki je me suis également demandé kolonga makambo wana. n'apparaissait pas aux hindous. Toyebi ete Marie par exemple na bahindu bazalaka te to na bamongomba mosusu. Vénère depuis Kaka ya longtemps. kuna kaka na lingombo bazali kokumisa ntango nyonso. Elle n'est encore apparue à personne. Me toyebi ete Marie te sikoyo abimela nano mutu moko te lokuta. À ce sujet dans la Bible, et Elaka il mpe n'y en a ezali toujours te pas mpe aujourd'hui, mais kozala te. j'ai dû y réfléchir dans l'évangile selon Jean au chapitre 3 au verset 13. Kotalelaki évangile ya Jean chapitre 3 balobi ete mutu moko Si ce te n'est celui qui est amata na likolo soki kaka oyo awutaki na likolo de l'homme mwana na qui moto est dans le ciel. oyo azali na likolo. Jean 3 na verset 13. Le pape Pie XII vient de dire Wana pape Pie XII alobi oyo no monter au ciel Maria avec son amataki corps kuna analola en na contradiction nzoto na ye. avec les paroles de mon Seigneur. Wana ezali lokuta ekesani na makambo oyo nkolo alobi na biso te. Cela Tokoki sera kondima yango renversé te. par la Ebongi nango puissance de la tokoka parole de Dieu. kokweyisa yango na nzela ya nguya eloba na Nzambe mpe tolakisa bato Tout le système ete antichrist oyo bibongiseli nyonso oyo etelemi Nzambe biblique bango bazali kobongola kaka makomi plus grande et na la ntina ete bango bakoka kosala oyo ezali lokuta ya monene na mokili. nous devons parler clairement. Ebongi na yango ebongi na biso tosolola na pole nyonso Car si je vous traitais avec douceur, mpona ete nga soki nazali kokarese bino koloba na bino makambo kaka ya lokuta m'a fait du bien. yo koloba ete yango esalima malamu ezali ndenge wana te ngai nalingi ete bobimi ya bokoka koloba ete nkolo liloba ekotaki ngai vraimen esimbaki motema na ngai ebongi na ngai nakoka kososola yango lisusu nakota su na mozindo ya makambo oyo soki wana likambo oyo ekomi ndenge wana te yebe ete biso tokomi na suka liteya na biso te mpe wana liteya yango ezali na bife moko te. Dieu est venu. Wana ezali ntango na Nzambe ekomi ntango ya solo mena ebeti Et tous ceux ete bato nyonso la vérité bazali kati na solo écouteront sa voix. bango bakoyoka mongongo na ye. Moi vous lire encore deux Tikanga natangela bino susu 2 ou 3 passages ya kondima na kala totali na mokanda baloma. Romains chapitre 3. Yo tozwi na Romains chapitre 3 Chapitre 3 baloma chapitre 3 du verset 22. tozwi na verset 22. À savoir la justice de Dieu Koyeba ete bosembo na Nzambe accessible oyo yo epesameli bato nyonso revient à tous ceux qui croient, ezali kozonga na baoyo nyonso bazali kondimela Yesu Kristo car il n'y a ici aucune différence. Verset 23. mpona ete bokeseni moko ezali te. Nyonso basali mabunga mpe bango nyonso tu Que Dieu confère. bakokota lisusu na bokonzi oyo Nzambe apesi. Aucune explication Awawa okoki kotia makanisi na yo te. né dans le péché, Biso nyonso tobotami na masumu, venu dans ce monde, c'est biso nyonso toye na mokili oyo tokabwani na Nzambe de la gloire. mpe biso nyonso tu tozangaki bokonzi oyo Nzambe apesaki biso. Oui,
biso tobotami iyo toye na mokili oyo iyo wana mpe iyo lolenge moko mpe biso tobotami tozali kokende na kufa wana yo niati kaka na mase oyo wana yo ozali kokoma koko yo ozali komona ete kufa ezozela yo esika moko songolo mpe eza na moto moko te akoki kokima aloba ete ezali ntango na ngai te naza nano na ntango te ozala elenge ozala mokolo yebe ezali kaka ndenge wana nyonso basali lisumu mpe kufa ekotaki mwana mozindo Romains 5 na verset 12 wana ezali solo iyo mpe amen. Sasa epi ngolu epesameli bamasumu bato nyonso oyo bakwesamaki bango bakomaki libre na mosala esalama na Golgotha na nzela makila ya mwana mpati. Na Romains 3 verset 24 bango ete bango basikolami na nzela ya ngolu na ye na nzela ya lisiko oyo kaka ezali kati na Yesu Kristo wana ezali na kosengaka te eloko moko te biso tokomi basembo ezali tokende kolobaka o tata biso azali likolo kozwaka bachapele tokotambolaka longwa batiti kuna na Rome wana te yebete oyo ya motuya ya kondima na biso ezali Golgotha epa nini Yesu Kristo ye babakake na ekulusu tala Yesu Kristo kuna na ekulusu mpe yo kobikisama na ntango wana meme boza na ntina na ngai te to ya sango moko te yoza na posa kaka ya Yesu Kristo ye nde azali mobikisi kasi kati na ye moko nde tozali na bolimbisi ya masumu na biso bozali kososa bokoka koyeba ete soki bato bakoki kosala na makasi na bango na kotala bato bazalaki na ntango ya kobongisa moyo ya Martin Luther bango bazalaki kotambola ti kuna na Saint-Pierre wana ntango yaza komata na escalier po yandimaki ta kokutala lisusu na Nzambe te yakoluka kimia na elimo na ye mpe kuna amoni makambo oyo inanu ye amona te ezalaki likambo oyo vraimen ya mawa mpe mabolongo na ye elembaki mpe ye moko afungolaki chapitre 3 ya mokanda ya Baroma mpe atangaki mpe chapitre 4 mpe ti ntango akoma na likomi oyo nalingi natangela bino sasa ipi kotangelaka Romains chapitre 4 na verset 7 apambolama oyo masumu na bango elimbisami mpe masumu mambeba na bango yango ezipami apambolama moto Nzambe azotangele masumu na ye te ya sosolaki ete mondimi na akobika na bosembo kasi na makambo na misala ya makasi to akoki kobika mpe moto akoki kopusana na Nzambe na misala na ye moko te soki ezalaki ndenge wana ndenge te bato baza na bozwi baninga kosala makambo ebele mpe bato nyonso baningai balanda bango mpe baoyo mosusu bazangi bakotikalaka maboko polele. Nzambe apesi bato nyonso tuna mokili kaka mokolo moko ya koyokana ezali kuna na Golgotha nde ekomami ete boya na ngai bino nyonso bolembi mpe boza na mikumba mpe na kotya bino kimia okopema ya milimo na bino abite bokende na bamangomba bokende kotangaka makambo boye botatolaka boye te mawa mingi ntango tozali komona wana pape azali kolobaka na makambo oyo ezali badogme na ye mpe mokolo mosusu aniati kardinal moko azalaki kondima makambo na ye te oyo azali kotanga makambo wana akosanza mpe okoki kozanga kondima na makambo wana
sortir de tout cela. amweke nzambe akoka kobimisa oyo na kati ya makambo wana nyonso wana eza makambo ya lokuta tozongisela nzambe lokumu tokokende so te kopesaka babeze na makolo na ye boni bato boni basala yango sasa ye mpe ekomi ipo okende kopesa beze na ano na ye to na pete na ye kasi ngai nakosala yango te ngai nazokokende koteya yesu kristu komi nkolo mpe mobikisi na biso oyo ezali sango ezali kokangola yango nde ezali sango malamu sango oyo ya malamu ya esengo ebongi ete bato baponami bayoka yango oyo ete bakangolama na oyo ezali kokangolama na ba oyo ya binzambi-nzambe mpe bazongela kondima oyo ya solo so motu moko alobi ete non ebongi ete mpo koya na yesu kristu ebongi na motu moko abanda kokotisa yo kosolola na yo na ntina na yo intermédiaire lokuta yeba ete motu moko kaka mpona kokutana na nzambe ezali kaka moko ezali kaka yesu kristu motu amen motu mosusu azali te ezali bamama moko te bareine non oyo kaka ezali se Christ ye nde moto akosalaki nyonso mpe bapesaki ye na moseka moko apambolamaki biso bongi na biso tovanda kimia na makambo wana kasi biso soki tobokangi minoko na biso mais c'est grave soki biso tokovanda kimia bible elobi ete mabanga ekoganga ebongi ete biso toganga na ntina ete mabanga ekoka koloba te amen naningaki nagangela vraimen libota na nzambe bokoka kozongela nzambe na bino boya epai na ye mpe bino bokozwa lobiko bayebi ete mobeko ezalaki deja kosala mpe kala mingi te ekozala mpona Europe mobimba bango balobi ete motu nyonso akoloba mabe na ntina ya papa bakokanga ye ngai na ndimi nakokende na prison mpe na ntina ete baoyo nyonso baza kuna na te ya bango mpe bakobima na prison wana so nalobi ete ngai nalingi kokende te wana lobi ezalaka ndenge wana komso nakendaki kobimisa avoka moko kuna na prison ebongaki ngai nakende tie epai azali kuna namonaki vraiment makambo ezalaki mpasi mingi mais ebongaki ngai nakende soki esali ndenge wana ngai nakoyemba lisusu nakondima ete na kati na prison wana ngai nayemba comme Paul na Silas amen tolingi kosala makambo ya bokoko te biso toteya kaka ezali solo eza te makambo ya bokoko bakotisi kala te kasi liloba oyo na ekulusu yango nde ezali na nguya nzambe alakisi bango lokola na nzela makila na ye kaka ezali oyo nzela nini tokoki koleka mpona lisiko na ntina ete tokoka koisosola lisiko na biso mpona ete o masumu nyonso esalamaki liboso te nkolo aya yango elimbisamaki te yango nde ebongaki asalela biso bosembo na ye na ntango oyo mpona ete ye moko azala oyo ya sembo mpe bakoka kotatola ete mutu nyonso azali bosembo azali na kondima na Yesu Kristo. Natangaki awa te mukanda moko na Chassebourg ekomami ete mokolo na dimanche balobi awa likomi moko oyo na Romain 3 ebongi na biso tokoma mpe yango ebongaki kota na mitema na biso mobimba moto oyo nyonso azali na kondima moko ya oyo ezali kopema kati na Yesu Kristo bino koloba iyo soki likambo yango ezali na pete ezali na mutu wana azwaki baniongo ebele liboso na Nzambe ebongi ete batika ye
simple, na lolenge moko oyo sans kutu espier, sans pasi péché, ezali te sans rien. Oui, afuti ata eloko moko te batiki akei notre Seigneur n'a-t-il pas souffert? kolo na biso anyokwamaki Notre punition, notre châtiment, notre condamnation n'a-t-il pas été placé sur lui? oyo bakondamnation na biso nyonso ekweyaki likolo na ye Gethsemane. ya amelaka alikende na nzela ya gesemani na Si pasi cela est possible que cette coupe balobaki te soki yango ezali posible kupo oyo elongwa liboso na ngai n'est-elle pas tombée sur la terre comme des gouttes de sang? N'a-t-il pas agonisé à Gethsemane? wana ezalaki ete basuere na ye ekitaki lokola batrono de sang mpe kuna na gisemani ye amonaki pasi anyokwamaki Car motoki na ye ekomaki lokola makila mpe ye alekaki na nzela oyo ya pasi son apparence n'était plus. mpe ndenge na ye akobika ezalaki lisusu lokola ya motu te 52, verset 14. na Isaïe 52 verset 14 amen Ce n'est pas pour rien, pour toi ezali et pour moi. Oui, mpo na yo notre mpo na ngai mpe Seigneur mpo na yo a tout pris sur lui. kolo na biso azwaki nyonso likolo na ye nyonso Il a souffert. amemaki nyonso mpe anyokwamaki mpo na yo mpe mpo na ngai Il a pris sur lui tes péchés. amemaki mokumba na biso nyonso tu masumu na biso mabunga nyonso Conséquence ultime mpe ye andimaki akoka konyokwama bakoka kokweyisa ye lokola likoma elobi na Ezayi donne la paix. bible elobi ete oyo konyokwama oyo ekopesa biso kimia nyonso ekweyaki likolo na ye ye anyokwamaki mpe ye alongolaki makambo wana nyonso bioza na posa lisusu ya eloko moko te ngai naza moto na sembo na nzela na kondimela ya Yesu Kristo oyo yo abakamaki na ekulusu mpe ye asekwaki na nzela na ye nde apesi biso elonga na nzela na ngolu kaka ye Vois ainsi le sacrifice. oyo azali komona mosala oyo esalamaki na Golgota ya kososola ete biso tokoki kobima bato oyo bazali libre A pris notre place. mpona ete ye azwaki esika na biso Et le jugement qui nous aurait frappé, mpe kosambisa moninga okwea likolo na biso ekweyaki likolo na il est ye mort ye akufaki en s'écriant, ye agangaki mon Dieu, nzambe na nga nzambe na mpo na nini m'as-tu yo abandonné. obwakisi ngai C'est nous qui étions abandonnés par ezalaki Dieu. nde biso oyo nzambe abwakisaki biso kasi ye azwaki esika na biso Le péché du monde entier a mo été lisumu ya placé mokili sur mobimba la etielaki Dieu. likolo na ye mwana na mpate Ne peut avoir aucune communion avec le péché. mpe nzambe azali na boyokani Il y a moko te un na moment lisumu où Dieu s'est retiré en tant qu'esprit, ezalaki na moma moko nzambe azalaki na ye kokende mosika atanke molimo comme dans son Kasi, corps de chair. kolo atanke mutu na nzoto mpe ye agangaki mpo na bolamu ya mokili mobimba abete nzambe na ngai mpo na nini yo otiki ngai L'instant d'après, mpe mwa ntango la lance du soldat romain a transpercé wana mopanga ya Rome oyo azalaki ya soda wana atubi ye na mopanzi na ye mpe makila ebimaki crié, mpe ye agangaki c'est accompli. nyonso ekokisami Et Paul écrit, mpona akomi ete effectivement, Dieu était en Christ. yesu azalaki kati na nzambe azalaki kati na Un instant krist d'abandon par Amen. Dieu. L'instant d'après, une union avec Dieu. mpe boyokani moko ezongisamaki na nzambe Et gloire à Dieu, le Seigneur. lokumu mpe masanzo ezonga na mokolo amen Le péché a été condamné. lisumu yango elakelami Dieu mabe et la mort ont amen été la conséquence. Mais là, la vie éternelle, le pardon et bomoi na l'expiation seko ont mpe lisiko révélé. yango emonisamaki Seul Dieu en Christ pouvait kaka faire yesu cela. kristo kati na kristo nde akokaki kosala Si les yango hommes se perdent, soki bato bazali kobunga pas parce qu'il n'y a pas de salut, eza te mpo na bango bazali lobiko ezali te parce qu'ils veulent être sauvés à leur manière. parceke bango balingi babikisama na ndenge na bango Viennent en mobilisant toutes leurs forces, mpe bango baza kozwaka makasi na bango na nzoto leur ardeur. basangani bango nyonso olia ete bakoka kokende na makambo na nzambo ezali vraimen pete yango ezali esengi makasi na nzoto te C'est trop simple. makambo na nzambe ezali pete koleka na ntina yango Paul azali koloba te La parole de la croix. babete mpo na baoyo bazali kobunga Ils disent, Dieu a-t-il vraiment liteya oyo ya ekulusu
ezali liboma. Qui a été le conseiller de Dieu? Nani yango azalaki oyo azalaki kokaki kopesa ye toli? Nani yango akwaki koloba ete oyo ozali kosala ezali malamu te? Ngai naza kosenga yo eloko boye to eloko boye. Ebongi na biso tomikitisa liboso na Nzambe, tomikitisa liboso ya liloba na Nzambe. Tokoka kotosa, tokoka komikitisa pe tondima. Amen. Ezali kaka kuna na ekulusu, kuna na Golgota, kuna nde komonisama ya mokolo monene ya kozongisa na Nzambe na mokili na se oyo. Amen. Tokoki koloba yango na bato nyonso, na bato nyonso, na bato nyonso na se pe na banzambe nyonso. Boza na posa koluka Nzambe te kuna na bazamba. Boluka Nzambe pa ye azali kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Ya lobaki to ya moni nga moni tata. Ngai na tata toza moko. Jean 14:9, Jean 10:30. Wazali komona Moïse, ayi komona Moïse, Eli amoni Jean, amoni Jean. Oyo amoni Yesu, amoni lilobo ekomi nsuni. Amen. Amonaki oyo Paul akokaki koloba na Timothée 3:16. Oyo libombani ya bonzambe ezali monene. Nzambe amimonisama katikati na nzoto. Amen. Amen. Nzambe akoki kozala na lola pe na se oyo. Ye azali molimo aza bisika nyonso. Nzambe azali bisika nyonso na Frankfurt. Aza na New York, aza bisika nyonso. Aza na Chine, aza na lola, aza bisika nyonso. Nzambe azali bisika nyonso. Tokoki komitungisa te na makambo oyo tondima. Oyo ezali emoniseli mpona mutu moko. Yango nde ezali tina yango nde ezali. Emoniseli kaka moko kozongisa boyokani na Nzambe. Pe yango ezali komonisama na kolo na biso. Na tina na okondima na kati na Yesu Kristo ezali na motuya. Pe lobiko ebongete koka koteyama. Limela Yesu Kristo kobikisama yo na libota no mobimba. Kondima na Nzambe nanu ebikisa mutu te. Ta mosusu koki kopesa yo kotungisama na ndenge nalobi wana. Nalobi ete moyini pe diable pa andimaka. Bazokosa bato na kondima na ye. Tangela bino likomini na tina na yango pe napesa bino oyo ezali référence moko pe beaucoup kwa koyeba. Ekomami wapi na Jacques chapitre 2 na verset 18. Kasi mutu moko akoloba, yo zali na kondima nga nazali na misala. Lakisa ngai misala na yo ezangi kondima. Pe ngai nakolakisa yo kondima na ngai na nzela ya misala na ngai. Yo zali kondima. Nzambe azali moko. Yo zali kosala malamu. Yebe ete milimu mabe ezali pe kondima yango. Pe bango bazali ko ubunga. Kolobe ete Nzambe azali moko. Ezali malamu me ezali kotalelaka lisiko te. Kotalelaka ekelamu. Nzambe azali mokeli. Me kasi vis-à-vis na ba oyo Nzambe asombi esalamika na Yesu Kristo. Yende Yesu Kristo ndazali mosikoli na biso. Atina nango mpo na biso toyebete lisiko na biso ezali kaka kati na Yesu Kristo. Amen. Yango Petro alobete ezali na kombo mususu te bapesameli bato na se oyo na nzela na bango bakoki kobikisa. Soki kaka kombo na Yesu Kristo. Acte 4 na verset 12. Ezali kaka na ye nde tobikisami. Makomi ezali ebele oyo tokoki kotanga na mokolo neti ya lelo. Oyo ezali ndimbola ya lisiko oyo
ya lobiko au-delà de na ce tino samedi etali de Pâques jusqu'au mokolo ya matin de vendredi Pâques, saint quelle est la ti signification kokoma na de Pâques Golgotha oyo ndimbola ya Golgotha ezali nini dans l'histoire du salut. kotalelaka mwango na lobiko. Nous ne Amen. célébrons pas le vendredi Biso saint. zali kokumisa te vendredi Nous saint devons vivre biso ebongi na biso tobika l'expérience d'être crucifié nous-mêmes libiki avec Christ, oyo ya enseveli moto avec lui babokaki na et ekolusu ressuscité avec lui pour tobika ete kufaki na ye mpe biso tosekwaki na ye nouveauté de vie. mpe biso tobandi bomoi ya sika na ye. Vécu. Amen. Sinon, nous n'avons qu'un christianisme nominal. sino te tozali ata na christianisme kote kati na biso Puis vient Saint-Nicolas. bokodekore basapin biloko na bino ndenge bolingi L'année se déroule Puis- avec toutes ses fêtes. Puis vient le tour mbula ezali du kosila lapin, de Pâques, puis du na bœuf, bafeti ya pambapamba bokolia bakosala balapin boye na bo nyonso wana bosali yango me bozangi eloko moko kati na bino. Où est le plan divin? Kasi mwango na Nzambe ezali Toutes wapi? ces choses, Ndimbola ya makambo wana nyonso ezali esika nini? beaucoup de femmes, Bible elobi ete makambo wana nyonso to ebombami na miso na bato. ils s'égarent dans leur cœur. Nzambe alobi ete bazali kokende mosika Prendre par mon esprit. na makanisi na bango baza komema te na molimo na ngai. Amen. Dans Colossiens chapitre 1, verset Na 4, Colossiens chapitre 1 propos de Jésus-Christ, verset notre 14 Seigneur. tobani na ntina na Yesu Kristo nkolo na biso kati na ye tozali na lisiko Pardon des péchés. na nzela makila na ye mpe bolimbisi ya masumu iyo En lui, kati na ye notre sauveur, notre nkolo na Sauveur, biso nous avons mosikoli na biso tozali na lisiko le pardon. mpe bolimbisi ya masumu. Je n'ai plus besoin d'aller vers un homme. naza na ntina ya kokende so lipo na ntina na moto te Si mpe nazali tu koloba confesses à moi, toujours soki je me confesserai à toi. La plupart yo oza na kotatola ntina na nga mpe na kotatola ntina na yo. ne se confient, et eux-mêmes ne se confient à personne. n'est-ce pas? bato ebele baza koyoka kaka Verset matoi na makambo bato me baza komipesa bango na moto mosusu te. Colossiens 1, verset 21. Colossiens 1:21 bino mpe lisusu Faut pas éloigner- bino oyo bozalaki mosika na Nzambe Mais maintenant, il vous a kasi sasa ipi ye azongisi bino na boyokani na ye na nzela ya nzoto na ye na nzela ya kufa na ye vous présenter na ntina ete akoya komonisa bino bozala oyo bazali bule bazangi ata litondo. Amen. sans tâche devant lui. oyo bazangi ata litondo liboso na ye oyo ezali sango moko oyo ya Ce qui kitoko est beau, c'est qu'il est vrai. oyo ezali ya motuya Jésus ezali malamu lokola Yesu à Golgotha. Kristo akufaki kuna na Golgota. Racheté. nayebi ete Ici, biso nyonso tosombamaki comme nos péchés ont été pardonnés, biso nyonso lokola masumu na biso elimbisami nous avons la paix. avec biso zali Dieu par na notre kimia na Seigneur. Nzambe na nzela na nkolo na biso Yesu Kristo. Cela Amen. ne vous suffit-il pas? yango ekoki na bino te Puissions-nous l'accepter dans la foi? to te tokoka kondima yango kanda na kondima Pour cela, mpe topesa matoni na Nzambe na ntina na yango. être lu eza na mapassage ebele tokoki kotanga ainsi de la bondima yango kaka londenge wana kowuta na loboko na nkolo. Jésus se frayait un chemin vers ye asalaki nzela moko les hommes kotalelaka ye du paradis. bato ya liboso babengamaki bango na paradis mpe na oyo elandi Il n'est pas seulement question de chasser, mais de ezali kaka te le Seigneur a kobengana bango me kobwakisa bango. que les premiers hommes nkolo anyokwamaki ntango bato ya liboso et babwakisaki soient passés dans le domaine de Satan. liloba ne mpe bakendaki na loboko na Satan mpe esalaki epasi. Ce que nous pouvons ressentir. nkolo azali koyoka pasi koleka na oyo biso tokoki komona Et il s'est retrouvé confronté à cette situation et a mpe anyokwami na makambo wana les a chassés, expulsés, kotalaka bango ye abenganaki bango kaka afin qu'ils ne tendent pas na la main na ntina ete bango bakoka kolia te o mbuma oyo ya arbre ya nzete na bomoi mpo babika seko na seko l'humanité, kasi ye mposani ezali eta bongola mokili de la créer, mais aussi de la eza kaka te akeli yango me par l'esprit la faire akeli yango lisusu parole de l'écriture. mbala mibale na nzela ya liloba na Nzambe Comme notre Seigneur l'a dit dans lokola nkolo na biso alobaki yango au verset 6, ce qui est né de la chair est chair. oyo abotami na nzoto azali nzoto. Ne vous étonnez pas que je vous ai dit
boko aukamwa te ete ngai nalobi na bino ete ebongi na bino bokoka kobotama mbala ya sika. Sino te bokomona bokonzi na Nzambe te. Jean 3 verset 7. Suni pe makila ekoki koherite liloba na Nzambe te. Na ntina yango Nzambe apesi biso loboko na ye ya boyokani pe ye akangoli biso na oyo ezali elakilami mabe pe ye afungoli ekuke ya paradis. Amen. Yango oyo mwa likomi ya suka na Luc de 23 kotalela kanda ndenge Nzambe atongi boyokani oyo totalelaka ete Adam et Ève babenganaki bango kuna na jardin. Debout et en fuite et qu'ils devaient manger le pain de leur sueur et pe bango bangai balia lipa oyo ya motoki na bango. Appelé à invoquer le Seigneur. Kasi oyo moyibo oyo azalaki kobelela nkolo wana ye alingaki kokufa pe ye akobaki abete nkolo Jésus kanisa ngai ntango yokoya na bokonzi na yo. Pe Yesu ayebisi ye azongiseli yano nazali koyebisa yo lelo oyo yo kozala na ngai na paradis. Alléluia. Tika ete nkombo na nkolo na biso ekomisama. Mbeka yango epesamelaki, makila yango epesamelaki pe nyonso oyo elekaki na Golgotha. Paradis ya liboso efungwamaki pe bato ya liboso bakotaki. Tala ete nkolo na biso ayaki apesaki boyokani na mokili pe ayebisaki oyo ya liboso oyo abelelaki ye wana azalaki kokufa. Abete ya solo nazali koyebisa yo lelo oyo okozala na ngai lelo oyo kaka okozala na ngai na paradis. Paul akomeli ba Corinthiens na ba 2 Corinthiens chapitre 11 abete na yebi mutu moko oyo amemamaki tina 3e ciel kuna na paradis. Amen. Oyo ayokaki maloba moko eleki. Bandeko na ngai makambo nyonso ezali solo, ezala Satan, pole, molili, tango, seko na seko, nyonso ezali makambo ya solo. Pe eloko moko mutu moko takoki kokima na ba realite oyo. Eza na banzela mibale kotalelaka Mateo nkolo ateyaki na montagne na Matthieu 7 kuna sermon sur la montagne abete ye nzela ya monene ekuke nango mpe ezali monene eza komema na libebi ka nzela ya moke nzela nango mpe porte nango eza moke mpe eza komema na bomoi. Amen. Alobi kaka kuna baponami nde bakomona mpe bakotambola na yango. Alobi ete esepeli na tata ya kopesa bino bokonzi na mwa etulukutu wa moke oyo eza kaka bato Nzambe ye moko abengi babima. Amen. Ezali mokili mobimba te, ville mobimba te, eza bato oyo bawuti na bangomba ndenge na ndenge. Nzambe abengi bango babima mpona bakoka koyoka ye basalela ye mpe balanda ye. Lelo na sika oyo bongi na biso tososola liboso na biso toyeba ete nzela eza kaka moko, ete verite eza kaka moko, bomoi eza kaka moko, ete Yesu Kristo nkolo na biso alobaki na ntina na ye moko: ngai nazali nzela, ngai nazali solo, mpe nazali bomoi. Mutu moko takoki koyepa ye na tata tiseneki na nzela na ngai. Amen. Mpe totangi yango deja makomi oyo Nzambe azalaki kati na Kristo mpe azongisaki boyokani na mokili na ye moko.
2 Corinthiens 5:19. Boya kati na Kristo pe bokokota Nzambe kati na ye. Pe bino bokoganga. Lokola Thomas ndenga agangelaki. Kolo na ngai azali Nzambe na ngai. Na Jean 20:28. Ezali te mwana moke mo boye Maria simbi. To Kristo moko te bato basali. Bango moko ezala na wolo na mabaya to na baargent. Wana ntango nga nakomaki na mboko na Mali, namoni na hotel moko monene bakomi kuna chapelle, mpe nga nakotaki nakende kotala likambo nini eza kuna. Ngalobaki ete nakende natala, namonaki ta mosusu kuna ntango nakoti namoni elongi moko ya Kristo ezalaki na neti en bronze. Tokotali yango kaka bomoni ezo ezali ekeko. Otali kaka olobi oyo ezali likambo ya somo. Mpe mbala moko nabimi naningisaki moto na ngai. Nabete nkolo na biso oyoyo. Yo mutu babakaki na ekulusi eloko nini bato basali. Bato baza kokoba kotambola bazali na lobiko te. Ezali biso nde te tozali kosala ye, ye nde azali kosala biso kobongisa biso. Kolo tika ete kondimano ekota su na se oyo bato bayoka yango, bayoka mongongo na yo. Makambo oyo nyonso oyo te ezali kobuka mobeko ya liboso, okosalela ekeko te mpo na yo koka koloba ete Nzambe na ngai ezala na likolo to na se oyo yo kosalela yango te mpo kokumisa yango te. Nakoyeba te nani yango akomaki katechisme. Ekomami na ebandeli ete ngai nazali Nzambe na yo, okozala na banzambe mosusu te. Basuki kaka wana, kasi babosani oyo nyonso. Mpe wana ekomi na kosambela kaka bikeko nde tondi. Bazali kondimela Nzambe oyo baza na bomoi to amemonisami kati na Kristo. Ntango ekomi ya komemela bato na se oyo sango malamu ya Yesu Kristo nkolo na biso. Lola pe mokili ekoleka yango nkolo alobi, kasi loba na ngai ekoleka te. Na Matthieu 24:35. Kolobi te lolenge wana liloba na nkolo oyo biso toteyi biso. 1 Pierre 1:25. Tomiteyi biso moko te to toteyi eloko mosusu, toteyi bino kaka Yesu Kristo oyo babakaki na ekulusu, oyo asekwaki, ye alingaki biso, ye azwaki mbeba na biso nyonso likolo na ye. Biso bongi tolinga ye mpe toloba ete nkolo, eloko nini nkolo yo omonaki kati na nga mpona olinga ngai. Mpe likomi na bule elobi ete Nzambe alingaki biso wana biso tozalaki na basumuku, wana biso twaki mosika na ye. Nzambe ayebaki ete biso tokoki komisalisa biso moko te, e biso tobwakisamaki. Biso tobwakisamaki mpe topesanaki na makambo na mokili. Toya na posa ya ngolu na Nzambe, mpe yango epesamelaki biso na nzela ya ngolu. Lelo soki bokoyoka mongongo na ye, boyesa motema na bino te makasi. Colossiens 2:7. Ba oyo bayoki sango ya ndenge oyo mpona mbala liboso. Ngazali mutu moko oyo mutu oyo natosaka baninga. Nazali kotuka mutu moko te. Yango ezali mpe kosepelisa nga mingi. Betoko etali kote ya lisango malamu na kokanga miso na ngai te. Kosala ete mpona ete nyonso eleka malamu. Ebongi na biso tokoka kotelemela makambo ezali malamu te. Ebongi na biso totatola yango. Naya na posa teke nakoka kozokisa mutu moko na motema to nasala mutu mabe, kasi naningaki natya beta sete na likolo moko. Bino bokanisa, soki bino bolingi bobikisama, ebongi na bino bokoka kolanda nzela oyo ezali komema na lobiko. Bokoka kotambola lokola banyoka te,
ti bokubunga tino tenkolo ti bokubunga koti mana libebi yango ebongo ezala ndenge wana te kasi lelo soki oyoki mongongo na ye okomisa motema na yo ekenze te boyoki ete yesu azalaki kati na Kristo mpe ayokisanaki mokili azali kozongisa bokili na boyokani na ye na nzela ya kondima oyo ezali likabo mpe loba ete nkolo sembo tia liloba no kati na motema na ngai mpe yaka na molimo no kati na liloba na ngai mpe tika totonga eloko moko ya sika kati na ngai tika na botama na sika kotalelaka lisekwa na Yesu Kristo kati na kufa mpo na yango nde ekomami elakisami ndenge wana katikati na kufa esukisaki bomoi ya kala kasi bomoi na Kristo epesi biso bomoi na sika. Amen. Soki tokufi na Kristo mpe tokobika na ye mpe elongo tina ntango tokolonkelaka na foi mpe na vie na komona kombo na ekumisama. Amen. Tonguma mito na biso tofungola miso na biso tokanga miso na biso tofungola mitema na biso. Kolo na biso alobaki kaka te kasi ye akokisaki mosala na ye apesaki lobiko bolimbisi azongisi biso boyokani na Nzambe na nzoto na ye oyo ya nsuni na mosala na ye oyo asalaki na makilani na bule makilani ya bule oyo epesameli biso na ngolu. Nzambe azali kaka Nzambe ya liloba te azali Nzambe azali kosala makambo ekomisamaki mpe ekokisamaki. Nzambe abandaki eloko moko ya sika mpe afungolaki oyo ekuke ya paradis. Amen. Na ye moko pepe na bomoi na seko na nzela na ngolu nango nde biso zali kotatola ya solo nzali koyebisa yo te lelo okozala na ngai kuna na paradis. Nani yango akobelela kombo na nkolo ya kobikisama kaka na etango wana lelo oyo na kati na lisanga oyo moko akoki kozwa kimia na Nzambe azwa bolimbisi na masumu kati na kondima na Yesu Kristo. Yo koma moto na bosembo na nzela ya makila esopanaki na ekulusu na mwana mpate Nzambe asali nyonso akokaki kosala mpe apesi biso ngolu lokola likabo oyo euti na ngolu na ye ezali kati na moko mena akoka kozwa mokano andima yango to abwakisa yango ndima yango lelo kokoka na eloba na likomi kasi na ba oyo nyonso bayambi ye apesi bango bokonzi ya kokoma bana na Nzambe na ba oyo bazali kondimela kombo na ye bondima lelo na Nkolo Yesu lokola mosikoli na bino. Amen. Pe loba na motema na yo Nzambe na ngai sasa ipi nazali komona nazali kososola mena oyo ezali mwango ya lobiko na Nzambe. Amen. Nazali komona sasa ipi mwango na Nzambe kuna na mokili na ye kati na Yesu Kristo na sosoli oyo ezali signification ya vendredi sepe dimanche ya Pâques mpe kwa kolakisa biso nyonso ezali kufa kunda mpe lisekwa nyonso ekokisamaki. Eza te mpona kaka tokoka koyeba yango kasi ezali nde libiki yokamaki na ye tokufaki ne na nzela ya bateme lokola yango ekomaki na Romains chapitre 6 atine ete tokoka kotambola na ye na bomoi moko ya sika ba oyo nyonso balingi ete bakoka kozwa libatisi na kombo na Yesu
vécu cette expérience avec ebongo lui ete bakoka kobika nanu libiki oyo na ye bakufa na ye pour être ensuite enseveli nsima avec nde lui bango mpe bakoka et ne plus kufa na vivre ye pour soi-même, mpe bakoka kobika mais liso pour na ntina na celui bango qui est te mort me pour mpo na eux. oyo akufaki na Selon ntina la na parole de bango l'Écriture, kokoka ce na n'est eloba plus moi elobi qui ete vis, komi elobi ete mais ezali Christ so qui ngai nazali vit en kobika te moi. Le ezali Christ qui kristo vit nde en moi azali et ce que kobika je na vis ngai maintenant, yango nde je oyo le nazali vis kobika dans la sikoyo foi nazali du kobika Fils ngo de kati na Dieu. kondima na Galates mwana 2, na verset 20. nzambe Ce sont des moments galate graves 2 verset 20 que nous oyo ezali traversons ntango moko actuellement malamu oyo ezali koleka sasa et epi personne ne pourra quitter mpe cette motu salle moko takoki en restant kotika neutre. kobima na kati na lisango oyo atikala Personne ne kaka boye restera indifférent jusqu'à la fin de sa vie. kobwakisa likambo oyo te ntina suka bomoi na yo Le service divin d'aujourd'hui mosala ya nkolo et ya la nzambe parole ezali lelo que vous ezali avez entendue ya lelo mpe liloba oyo bino boyoki entreront, vous rattraperont et yango vous ekokutana na bino repenserez jusqu'à mpe ce que vous trouviez ekozongela na bino ti ntango bino bokozwa kimia kati na yesu notre Seigneur, car sa parole mpona ete liloba na ye ezongaka pamba te yango ekokakisaka kaka ntina na yango etindamaki